Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Marc, dans la marque 16, 14 à 19. Il a parlé en disciples pendant qu'ils étaient à la table. Et Abimeli, les disciples, pendant que Bazala qui n'a mis ça, et il a rapproché leur infidélité. Et Abandi ko gangi na bango ko gangi na bango na tina incrédulité quand na bango. Amen. La dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru en ce qu'il avait. Pour na motema na bango bazaki ko nzimate na maloba o azaki ko yebisa bango. Et puis il leur dit. Pe alobi na bango. Mobimba et prêcher la bonne nouvelle à tous les teya sango malamu na bikolo nyonso na barasi celui qui croira et oya konzimelanga et qui sera baptisé sera sauvé. Bakobatisa pe azala sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Oya konzimelanga te azala condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront à mon nom. Wana ezali bikamu siwe ko accompagner bango oya konzimelanga. Il chassera les démons. Boko benga na ba démons. Il parlera les langues de nouvelles langues. Boko lo baba munoko ya sika. Il saisira les serpents s'ils boivent quelqu'un breuvage. Boko kanga banyoka pe boko mela poison. Ils ne le feront point du mal. Et que ça la bino passe moko ata mokete. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Boko tia ba beli maboko pe bakobika. Le Seigneur après les avoir parlé fit lever au ciel et il assit à la droite de Dieu. Pe Jésus na sima ya kobela bango amataki likolo akei ko vanda na loboko ya mobali ya papa. Bazalaki na ya expliquaki bango mona na moto akokufa après sima mikolo mesa tu osala nini akose quoi. Mais elo ekamusi Jésus et puis si Jésus mutema passe soto zongi na résumé ya parole na biso batangi Jésus aye kokufa tanga kufi bakundine biso to histoire ya Jésus tangu aye kokufa asekwi Maria Madarla na Maria maman na Jacques na Jean akendaki ko bakendaki kotala nzoto ayesu mpona kopakola mafuta bakotaki na kati ta bakoti na kati na cimetière baye komona elenge mobali ayebisi bango mpona nini bozoluka nani ayebi baoluka Jésus abi mpona nini koluka moto na bomoi kati na bakufi azali te esi asekwaki après ayebisi bango boprécipité kote bayekoli bazali boyebisa bango ke Yesu déjà asekwi après bango babimaki mbangu na kolenga tala kaka boye bobimi bokuti mutu bayesi mutu akufaki bobimi mutu mpona kata cimetière esili mutu akufaki asekwaki bazalaki na kobanga makasi après baki koyebisa ba disciple ya Nzambe ya Jésus ata moko te andimelaki bandeko wana. Amen. Amen. Ata moko te andimelaki bandeko wana ki non Jésus aseku. Après bana basi mo bano kende na campagne na bango bakende na cimetière bake Jésus abimeli bango na basi wana. Abi boke kende koyebisa ba disciple na ngai ke esi na seku nazali en vie. Bana basi wana kimi mbango baye koyebisa bayekoli. Ata moyekoli moko te ya Nzambe parmi 12 disciples ata moko te andimelaki baboyaki kaka kotosa. Pierre na Jean baye kokende mbangu tina cimetière côté bakominaki Yesu. Jean komaki liboso. Lorsque bavandi ensemble bazali kolia Jésus aye kobimela bango nyonso na poisa. Liloba Yesu ezalaki nini? Alobi boni boyi kozala mutima makasi na maloba na ngai mpona nini? Boyebaki eloko ekosalama mais ata mutu moko te atikala kondimela ngai. Yango nazobisa ndeko na ngai azali awa kosanganaka na ba-incrédit mutu aza incrédit ya makasi kosanganaka na ye te. Alléluia. Parce que un incrédit la kopusa yo mosika ya Nzambe mpe ya kopusa bénédiction na oyo olingi kozwa yango sikoyo akoki kopusa yango ozwa yango ya 2050 na ntina incréditeur oyoka basala yakoka maloba ya Nzambe. Amen. Amen.
Après ça va Jésus ko galé bango ko yebisa bango bongo parce que Jésus missionné yaki mini pour na ba disciples ba kende ko prêcher sa malamu. Mais ceux qui osali na esprit incrédule moyo kende ko mema lo banza mezate parce que rote ya ni yo ozana na incrédule yo ka banza mete. Ce que rote ya bantu ni. Ya wana o Jésus bimela bango wana pona ko komisa bango ekele mosika pour azoti na bango mission o biso na yo to vandi ava. Tozana kati ya mission na amen. Amen. Après ebisi bango après j'avais ko ebisa bango ko gangela bango bazongi normal alors ebisa bango aller partout au monde entier sala teya sango malamu na bikolo nyonso tout na barasi nyonso tout déjà lokola lipe ndeko na ngai faut okinde partout teya sango malamu amen. Amen. Après ebisi bango bokinde ko teya sango malamu mutu ya konzimela bino akosala nini akozala sauver na vie na mobimba oya nzimeli nzambe miracle oyo ko accompagner bino oyo konzima ngai te akozala condamné na bomoi na mobimba oyo konzimela basala nzambe te akonzimela iloba nzambe te akozala nani condamné. Après wana lobi voici bokotia babeli maboko pe babeli bakosala nini bakobika bokomela même poison bakotelo même poison bata mutu ayinaka yo te na inaka sere oyo na inaka frère oyo akotelo poison même na masanga okomela poison wana okokufa te amen. Après wana koyebisa bango après amati na ye na loboko na likolo na loboko ya mobali ya tata nzambe eloko nini toyi koloba wana toyi toloba tolobela na ntina incrédit tozomona ngo vis-à-vis même na église bato mingi bazala incrédit même na maloba nzambe même na misala ya nzambe mutu mosusu okomona ye meme mosala nzambe apesi ye meme bapromese ye moko aza mutu ya toimignore maloba wana pasteur abeti ne dans les côtés maloba wana ekokisama nango te ozozongisa vie na yo nsima yango lelo naye koba ndeko moko azali awa totika kozala incrédule na vie même na vie chrétien même na vie normale kozala un incrédule te soki ozali motu aza na incrédulité makasi vie na ye kotikalaka kobonga te la vie po okozala toujours motu ya pasi ata bato babonga na vie okozala toujours na pasi parce que oza na incrédule un incrédule aza nani un incrédule aza motu asali abandon de la foi azalaka na ondima te ata bato bazondimaki pasteur alobi boye okozwa libala okopambola livre aloteya oyo ezali euti epa na ye te euti oyo kote bapotre bango ya bile basala même jésus mo maloba ya nzambe mais un incrédule so aza wana akotelemela maloba ya nzambe akozala même pas d'accord na maloba ya nzambe akozala toujours kotelemela makambo ya nzambe yango ndeko oyo mpe ndenge ovai na esika oyo kobanda lelo kolinga kozala incrédule na vie te même na vie chrétien faut kotosaka maloba ya nzambe faut kolingaka basali ya nzambe faut kolingaka bakambi na bino nzambe eya mosala na yo te mosala ya nzambe yo tosakaka yo tosakaka après kotosa makambo mosusu ekobakisama kati na vie na yo un incrédule azali nani un incrédule azali adversaire ya la foi oyo nazoloba eza foi ya mutu te eza foi ya nyama te eza foi bakomaka yango na grand F foi ya bible eza ya kondima oza incrédité okozala na foi te place baninga baotia kondima yo place wana kondima ezala te abraham babenga ye papa eza babenga ye moninga na ye mpo na nini mpo na kondima azalaki moto ya kondima nanu abraham aboti te nzambe ayebisi yeke yo oza papa ya mabota ebele mais abraham aza na mwana moko te asala nini mais andimaki amen eza mpe yo mpe ndeko nango ozali awa naoloba nango yo okozwa libala okende mosika baotanga kombo na yo partout yo batanga kombo ya abraham ete baotanga kombo na yo amen kondima yango nde esalaka motu akende mosika soki ozali motu oyo aza na incrédulité makasi okozala na abandon de la foi okozala kondima te abraham abota izaki nzambe ayebisi oyo kobota afungolaki ndola sara asala ya nini azwaki mwana na ntina ya kondima ya abraham amen nde tokoba alors na kati ya vie ya église biso mpe toza na kati ya vie ya église ezali na bandeko oyo mpe baza kati na biso baza bato oyo baza na incrédulité makasi un incrédule eza nini un incrédule eza lokola nde bamikolo balobaka mbuma madesu mbuma eboma madesu ezala wapi
kaka na kati ya madeso na vie ya église un incrédit aza lokola nyama oyo abebisaka madeso so botie madeso ebebi nde ebebaka na kati wana eyeli yango na kati aye lokola un incrédit na kati na église azali bongo un incrédit azali wana mpona kokimisa banzimi ye moko un incrédit akimaka église te amen akimaka église te un incrédit aza lokola roulage azolekisa bato ye moko abougeaka te ye oye boye oyebi te biso na église kutu se otuki kutu nomonaki jour moko nyata esete nyataki sete yo mpe oki bongo oza na kondima te bosangani na incrédit yo mpo osala nini lokola se etuki nyata esete nga mpe nasala nini nakima église bonzambe mais so okangami nanga ekola moninga na yo kwa kamaradi tosala bakope tokende mosika te amen soki okangami na ngai lokola muta bakope lokola mutu okende kosala bamisala tokende mosika te mais soki okangami nanga eteke ndeko na yo kati na nkolo vie ezali vie créative vie ya bonzambe to vie ya lola eza toujours ya porte eza nini alima ouvert mpona biso amen obete yango yesu maboko na vie ya église okangamaka na nani na église yango mona ndeko bapaster bazoteya awa ndeko mosusu oyaki mosusu vierge na église oyaki vierge na église mais obebi badevejo wapi baporte ezali ya kokangama koto mona yo vi na yo suki nzambe ye nde moto akofungola baporte ya vi na yo amen naye koyebisa ndeko moko kati na biso awa toyeba bato nini tokoki kokangama bango na vie chrétien eza vie moko facile mais eza facile na baoyo bayebi kosalela yango soki oyebi kosalela vie chrétien te okomona toujours bato neti oyo otika baninga okomonaki ngane na boye nayaka nango otika bato mosusu ngane na boye bolamu eza nango mpo na ngai te kokende poto eza kaka mpo na bango kozwa libala eza mpo na ye kosomba mutuka eza kaka ovandi wana eloko nini mpona nini eyaka te parce que ozotambola na incrédit kati na motema na yo ozotambola na incrédit ozalaka na bato oyo bobetaka masolo ya mabe kati na église okomona un incrédit asalaka nini akokangama egroupe ne moko boye mosala na nini eya bato baoluka nzambe bato baoluka jésus aosala nini aopesa bapaster ekombo etala mutu alati pantalon etoboka dimanche alataka yango estce yango nde toyoki église estce yango nde tobengi biso to ya kosambela osalaka no kaka bato mabe osalaka kaka bato mabe omoni ke nzambe atala oyokoke basalaka ngo eloko te okimisaka bato na église okonvekaka bato bakima église olingaka te bato basambelaka nzambe atalaka nzambe atala mais yebaka lifuti na yo ezali mpe lifuti na yo so nzambe afuti yo na ndenge mabe yebaka esuka vi na yo okoma lokola lipapa mosuni ya bata amen incrédité eza nini incrédité ezali makambo oyo tozoyoka na oyo tozomona omonaka nini na église oyokaka nini lelo eloko na ye vraiment to exotane teke bandeko na ngai totika vie ya incrédité kati na église amen soki omoni moto azomema o toujours na kama mabe esala nini kabwana na ye kokima oto te po okima kozonga me kabwana vraiment orage nde omoni na mokili nde omona adeseni mpe na renaissance de kabwana batia vraiment orange na katikati parce que mabe bakabwanaka na yango mabe bakimaka te me bakabwanaka na yango pour du bon amen oyokaka nini bosongolaka nini na église litoyi na biso toyaka nango biloko moko te mais liloba na nzambe ekomemanga likolo liloba na nzambe ekomatisanga meme nakoke so naza na besoin voyage nakende poto avec la parole de Dieu nakokende poto amen so na besoin nabala na liloba na nzambe nakobala so naza na besoin napema mutuka na liloba amen oyomona yango moni jésus oyo aza na matoyi te asala nini yokana est-ce que mutu ayokaka te azanga na matoyi azangi matoyi soko mutu ayokaka te aza na matoyi aza na matoyi bosiko eloni esalaka ayokaka te amen nzambe apambola nzambe ndenge asala bato soki apesi yo oyo aza na matoyi yango moni mutu mosusu aza na matoyi me azoyoka te otala yaya wana aza na matoyi me ayokaka te yaya wana sikoyo eloni esalaka bongo eza na kati ya spiritualité
litoi oyo Jésus azalaki oloba ya litoi kaka oyo ozomona yango te eza litoi na kati ya vie ya motu vie ya motu eza na makambo ebele nzambe soki apesi yo matoi apesi yo matoi ntango ozoya na église awa mpona koyoka toujours liloba na nzambe oyo ayokaka liloba na nzambe te ayokaka bata mokili eza lokola motu azanga matoi mpo motu azanga matoi ata voiture ezoya boye akotikala lokola so ya mutuka te mutuka esani ekotuta ye mais motu aza na matoi azoyoka yena so na tre ezoya nasala ena milenge ya nakima eza ndenge moko kati na yo oza na église litoi na yo opesa toujours na makambo ya pamba matoi na yo opesa toujours mpona mamia mibali oza na église oyelaka misu na oyelaka mpona kotala mibali oza na église misu na oyelaka mpona kotala basi fille wana eza ye te yango nazorapele ndeko moko aye kati na esika oyo eza mpona kozwa engagement na vie na yo ke ntango nazoya kosalela nzambe naye na église naye te mpona koyoka bato nazoya na vie na nga mobimba epai ya nzambe nazoya unikima koyoka toujours basali ya nzambe omoni matoi na biso même balobi même bible elobi la foi bien fait qu'on attend c'est quoi de la parole de Dieu yango oyo toyo kotela awa liloba na nzambe amen amen incroyable okomona bovandi botali boye otali po opedi aye boye aye l'église boye alati elamba na ye koto peut-être awa eza okangama makanga dadi yo siko ntango omona boye otali boye ndenge fo opedi aya yuka teyaka ya mwa teyaka alati makanga dadi tomona bamusicien mpe balataka yango ye mpe alati yango yo mpe mona lobi mpe okomi kutu mutu ateya alati makanga dadi nga mpe fona sani olata ebanda na makanga dadi oye na makanga dadi oye na makanga lobi kuna olingo oya nani olingo oya na coupe na église amen lobi kuna olingo oya na coupe na obi nayata eda makanga dadi basalingi eloko te naya na coupe oke nzambe nde azomona yo fo obedi amona yo te bapaster bamona yo te okokobata be paster amona te me nzambe oyo asala yo aomona yo amen tobetela yesu yango lelo boye eza kaka toteya bandeko na ngai moko nde omona nga boye naza komiteya mpe place oyo nazalaki nanomonake kotisaki ngai nakoma incrédule kati na vie na nga naza kosoigne yango na minute oyo amen nakotikala soki kozala incrédule na vie na ngai te mpe nakotikala kolanda bata mokili te mpe moto ya mokili akozongisa ngai so nsima te moto ya mokili akokonduire ngai lisusu te soki naye na église soki naye kosambela nakolanda sere wana te mpe nakolanda frere wana te misi na ngai kaka na basali ya nzambe matoi na ngai koyoka nzambe amen toyo kotanga verset ya suka depuis l'âge de 25 ans depuis l'âge ya 25 ans au-dessus de tous les Lévites mpe atemi liboso ya balevi entrant au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction bakoti kati na mosala ya nzambe mpona baexerce mosala na bango ye moko akoti ayebisi asoyi na moïse akotisi bana na nzambe na nini na mosala na service yango lelo ndeko na ngai totangi mingi lelo toyoki na ntina incrédulité après savoir kolongola incrédulité kati na yo il faut sala nini okota na mosala ya nzambe amen na yo teya sango malamu amen kota na mosala ya nzambe nzambe afutaka lelo ozala oza mwana moki ezomona keza chaise eza eloko osala te mais lobi vino ya kochange soko osala ya nzambe amen yango wana tokomi presque na suka mpona ta totelemi tobete nzambe maboko makasi toza kolia kotelema Kembo na yo Kembo na yo Oh Yesu galata pololo na yo Kembo na yo Maila yingi Yahweh
te biso na ntina incrédulité toyebi ke moko moko kati na biso toza kati na makambo wana na moma oyo senga na nzambe abimisa na makambo wana toyebi ete toza kati na makambo tosala mpe yango toekota tosalela yango lelo na miniti oyo tozwi ekateli nzambe bimisanga na makambo wana nasalela toujours nayoka toujours esidi le Seigneur mpe nayoka toujours liloba ya nzambe mpe namona misu na ngai mona basalela nzambe mona su bato mosusu te tobondeli alleluya bimisanga na monde ya Selon la voix Yahweh na yoka kabobele sete insulte de l'éternel Yahweh nzambe na lola miso na nga emona bobele basali na yo Seigneur Yahweh nzambe na nazala incrédulité kolokati etonga na ngai Yahweh kati eglise Seigneur Yahweh nzambe na lola kati mpe na maloba na yo nzambe Yahweh nasengi epai na yo kolobimisanga Yahweh bimisanga okangama na bato na église yokangamaka na banani na église oyokaka banani bayakisi biso awa toyaka église toyaka mpona kokangama na motu moko te toyaka kokóma bakamarade ya bato te me toyaka kozala bandeko kati na nkolo toyaka mpona nzambe akota kati na biso na moma oyo soki oyoka matoi na oyo eyoka bakamarade yo osalela mpe yango okima meme église oboya kosalela nzambe lelo senga nzambe alimbisa yo mpe abimiso obosana yango ntango oyaka église oyaka toujours komona basalela nzambe koyoka bato mabe bainkredi bakotisa seigneur nzambe na moma oyo seigneur bayesi biso fo tokota na elanga ya nzambe bien aimé ndenge ozali wana ozala mikoma deja mosali ya nzambe so ozali mwasi mikoteke naza servant de dieu so nzambe ezaka tomataka esher oteyaka kosalela nzambe meme place ozali meme protocole aza mosali ya nzambe musicien ayembaka aza mosali ya nzambe meme kosala évangélisation na libanda oza toujours mosali ya nzambe yo moko na kati ya motema na yo moko ozwa ve ke nzambe nde na yeboye nazwi ve na kosalela nzambe eloko moko na église yango eloko wana olorapelako nzambe nzambe tala ngai naza na besoin eloko bime napesa mo jeunesse na ngai epai na yo nasalelaka yo nasalelaka eloko boye naza protocole na yo naza musicien naza évangéliste nateyaka na évangélisaka na nzela nateyaka baninga na partout nazalaka eloko wana olorapelako nzambe lelo nasengi oluka eloko nyoko tosengana nzambe ngambo nazwi eka te na kosalela nzambe na eloko oyo na kosalela nzambe ya mosala boye tobondeli alleluya Je vais chanter pour la gloire de ton nom, Jésus. Aide-moi, aide-moi. Yene muta permetaki eleka boye topesi ye lokumu mpe tokoti mpe na mosala na ye tokoti na elenga na ye ye moko aza mokolo mosala akopambola biso tokumisa ye kaka alleluya yawe nakumisio parce que ozali mosala na yo mosamba na yo il y a jeunesse, il y a GRC, il y a jeunesse, il y a RSC. Merci beaucoup, Papa Cédric. Ne Papa Cédric Abouti Koloba, Naza président de la jeunesse, et guide de rêve dans la commune de Kinshasa. Natamla Kinga Mokote, Natamla Kinga vice-président, Papa Nathan, ou à Telmaki. Natamla Kinga Mokote, Natamla Kinga assistante Nanga, la sœur Niclette, elle est là parmi nous. Et ça parce que nous avons la journée le 25 juillet. Je crois que c'est dimanche à l'obité, et c'est dimanche au Kuna à partir de 16h30. Et ça journée nous avons commune à Bisso dans Maboko Nzambe. Je crois que c'est journée pour installer Bisso officiellement.
Je crois papa nous peut président nous quand ici quand il pas qu'on a installé Joana. Alors on a besoin qu'il y a ban ne peut pas accompagner. Amen. C'est que moi je sais si moi nando kazoleka moi milio les ça la moi bien pourquoi ban nando baza. Amen. Moi que y a zoleka milio les até parce que ban ne bazate. Alors moi je m'aimerais bien que ban ne pas accompagner dans journal le 25. Évangéliser moninga na yo lokase que ça là pesa baninga en fait que le 25 okutana ebele tika nzambe a pambola biso. Et Seigneur, tous reconnaissant, la nyonso oyo au samedi biso, le message oyo au péché biso sur l'incrédulité. On a compris que si la foi vient de ce qu'on attend, l'incrédulité aussi vient seulement de ce qu'on attend. Amen. Si la foi vient de ce que nous voyons, l'incrédulité aussi vient de ce que nous voyons. Amen. Et Seigneur, on a compris comment Christ a reproché à ses disciples sur l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, c'est une maladie grave, grave, grave. C'est plus que même l'apostasie. Seigneur, nous te disons merci. Pambola motonios, o atsaki makolona na espace oyo. O alekisi tango liboso présence na yo. Na moni Moïse liboso présence na yo lorsqu'akitaki, c'était ta gloire. Et je crois que bano ba uti liboso présence na yo. Dieu que bazo kita moko na moko azala revêti et mailloté na gloire na yo. Moto nyonso azana problème. Seigneur, répondre na ba besoin na yo. Ebi posa ya moko na moko. Ba disposer temps pour na yo. Et bongo ba besoin na bango po ba se priver. On a dit que yo pesa bango. Pour voir na besoin moko na moko. Et suite ya kana sina loboko na yo. Kimia na yo ekamba biso. Ba bazo zonga misika. Tambola na bango longo. Pesa ba moyen de transport na kombo na Yesu. Na butu lokola ba bébé. On dit à Kimia. Et lobby encore pour tout en a pour notre rendre de gloire et paix na yo. Le premier jour na yo. Bon soto bon débit to lobby. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe mongani. Loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert.